Comme nous le savons tous, le 1er janvier de chaque année, toutes les familles fêtent la nouvelle venue de l'année qui commence. C'était pas le cas pour Eyenga, la jeune demoiselle que vous voyez sur la photo. Elle comptait fêter aussi avec sa famille sur la moto pour aller rejoindre sa famille pour fêter ensemble. Elle a connu un accident de circulation sur la moto. D'urgence, elle a été transportée à l'hôpital de Garmiston, à l'hôpital militaire de Garmiston. La verdict médical sort. La verdict révèle une double fracture qui exigeait rapidement l'intervention chirurgicale. Plus tard, la jeune demoiselle Eyenga succombe. Qu'est-ce qui a tué la jeune demoiselle Eyenga? Croyez-vous que ce sont des blessures qui a fait qu'elle puisse ne pas survivre, ou c'était la négligence du point de vue de l'hôpital, ou encore c'est une rituel familiale? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, restez branchés. L'histoire se passe à Yaoundé, au Cameroun. Toujours un décès au Cameroun. Cette fois-ci, c'est mademoiselle ou madame Michel Ebou qui décède. Pourquoi elle décède? C'est à cause d'une injection pour éclaircir sa peau. Madame Michel Ebou s'injecte quelques produits pour éclaircir sa peau. Yé alingi akoma bongo choko akoma pembe. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse succomber à cause de cette injection? Est-ce que c'est familial? Elle a mal mélangé de produits ou elle a trouvé l'idée de se faire injecter pour éclaircir sa peau? Et surtout, d'après l'histoire, Madame Michel Ebou est une esthéticienne. Elle vend des produits pour éclaircir la peau. Je vous ai dit au début, l'histoire se passe encore au Cameroun. Restez branchés sur Radio Loco Télévision. On vous retrouve juste après ceci. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro yangu. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo
po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel. Okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage, ba conférence, ba réunion, pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba. Bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous, climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures, musique toujours au rendez-vous. Baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti. Ah oui, masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis. Kidimie otuninga ya adresse zwami wapi soit papier na stylo po koma Genesis Hotel et zwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi. Ah, Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Bonsoir chez vous mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous accordez à cette émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole Télévision. Moi c'est Fiston Pelende Tata ya Sedek. Ndenge boyi bande ko balandi to kutalaka chaque fois pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala. Ozola nanga ozali na Cameroun, ozali na Yaoundé, ozali na Douala. Ozali partout ici ko ozali wana tala émission na bino ya ngoyo to ozali na États-Unis d'Amérique, ozali na Sénégal et pas ya Vicky Mabonza partout ozali tala émission na yo ya ngoyo to betaka masolo awa pona ko nuire batute kasi pona ko sunga kaka esika ndeko akweki yo o kweyate to kutani na poko lelo to pe na tongo lelo pona msuba na na tongo pona ko beta masolo mibale o salami bongo na Cameroun. Alors, Yambo Tobanda Masolo, Boyebi Omesano, Tozopesa merci Mingi Matondo na Michael Josh, sponsor officiel, ya chaîne Oyo Radio Lokole Masolo. Michael Josh ezali nini ndenge boyebi yango wana Michael Josh ezali griffe ya mwana mboka et pa wapi ezali basé na États-Unis d'Amérique na New York bilamba ya nyonso to oyo kozwa bilamba ya musala bilamba ya mariage ba ketch bilamba malili ba parfum ba chaînette ba montre nyonso tout côté na Michael Josh okozwa yango kuna natalo malamu soko sana numéro ya Michael Josh te en fait ya service clientèle ya Michael Josh te toza na site te benga biso to kocha en contact na to kotinda la lien ya site ya Michael Josh to pe okozwa numéro ya service clientèle ya Michael Josh. Un grand coucou aussi, un clin d'œil spécial à Moko va partenaire Nabiso Genesis Hotel, Hôtel Kitok, eux la Kabongo na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Lodja. Soko ke vacances kuna kobos na tepo na yo ole kakuna na Genesis Hotel. Yaya tobeta ka basolo ya ba africain nyons tout en général to makambo le kaka na monde ozwaka yango pona ko beta ko talisa yo boni yo okoki ko sala keba yo okoki ko sala prudent na makambo oyo ezali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Ndenge boyoki la sommaire, mesdames, messieurs, nous allons vous raconter des histoires. Histoire ya liboso pesi pasi ya jeune demoiselle au bali komona wana kombo ya Eyenga. Pourquoi Eyenga? To yebi ke ba congolais musuba za rapena kombo ya Eyenga, mais c'est pas seulement des congolais, même les africains. Cette histoire se passe au Cameroun, précisément à Douala. Et pas yapi jeune demoiselle au moni kitoko azongala ndengwana atiki biso akufaki.
Et puis si passi azwaki accident mokolo ya le 1er janvier. Yaya tu ebi ke mokolo ya le 1er janvier ezalaka mokolo moko oyo ba famille avandaka ensemble. D'ailleurs ezalaka férié et sengaka libota ezala ensemble. Ceux qui ne qui na voyage, ton regarder quelque part ayaka akutani pour être ensemble le 25 décembre na le 1er décembre pour na méditer boni année à Sika et Kobanda. Yaya ce n'est pas donné à tout le monde. Yo so qui au coma qui le 1er janvier. Yo so ko feta qui yango et puis tu continues à vivre et ça na makasi na yo teta na mutu oyo asala ka yo commandé ngwana mi kakatano makambu ezala ka ebele surtout mois de janvier ya na zo peine yo to peine pour radio le coller. Sala ka attention na mois de janvier. Mois de janvier ezaba mois oyo ezala ka makambu ebele surtout na niveau ya ba pays. Vous vous rappelez Patrice Emery Lumumba a koufaki na mois de janvier. Laurent Désiré Kabila mois de janvier. Tipra événement belé na monde et ça la maka mingi na mois de janvier surtout en Afrique. Tout ça la attention. Lobaka yango Kadian Pemba yé abongisaka déjà. Yo so robino tikala ba ensemble à partir de novembre décembre pour soit été mais peut-être yo ça a été prévu au Likama na mois de janvier. Il ne faut jamais négliger prière. Yaya et peut si pas si tu d'une manière mystérieuse oyo jeune demoiselle oyo eyenga atiki biso c'est vrai et ça l'a mis na Cameroun to ko betelo yango pona ozwa mayele. Qu'est-ce qui s'était passé? Yaya eyenga jour le 1er décembre le 1er janvier pardon kaka le 1er janvier au 2024 on n'a pas précisé ce qui a outaki wapi, ce qui a outaki moi shopping, a outaki moi azozo ngandaku, on ne sait pas mais oh bah biso hier là qui na moto, les kambuya moto oyo ya est-ce que les Africains ne peuvent pas changer ma façon d'avoir de transport, hein? Moto ya dépiné oh tu vois différent quelqu'un assis ici que là si toi t'as une que là c'était ayebi musala morote akeko yeko la moto peut-être comme un experté abandi ko pousse bien ils se permettent ya ko même abatu na moto plus grave. Na mona ba moto kutu na Kinshasa bazo mata 3 personnes 4 personnes na moto na bi yaya oyo kosa liwote soki likameye ekozala ndenge nini jeune demoiselle eyenga amati na moto ba komi quelque part boyebi ke mutu moko souhaitera ça l'accident mais ça et ça la mara brusquement bref accident et salami ya moto alors tango c'est accident ça ya moto on ne sait pas soki mutu kande tout aki ba yenga moi yenga azalaki na sima yé chauffeur na yé à moto azalaki liboso. On n'a même pas déterminé est-ce que balataki casque ya to pekisiote au mataka moto pas ne peut être et comme moyen de transport le plus rapide na bamboka le Congo démocratique na bamboka mususu balé comme ba moto kaka à l'époque na ba pays da ouest africaine si comme rapide démocratique du Congo le kabouté mais bon exigera bango balataka ba casque ko protéger na makambo belé en cas d'accident na moto. Et il y a un accident wana soki ba kotaki na se track to zaki ngani mais ce n'est peut-être pas vraiment du tout grave mais grave et il y a bref tant ba l'accident de wana ba accidenté mususu ya mutuka to pe ya moto mais on va parler de yenga ba transporter ki bango rapidement à l'hôpital mais na kaya e yenga oyo ndeko na biso jeune demoiselle ba ko mona wana ye bah, transporteur qui est d'urgence, elle a été transférée au transporteur d'urgence à l'hôpital militaire de Garmiston. Voilà. Est-ce que les gens qui habitent Yaoundé, vous connaissez l'hôpital général ou l'hôpital militaire de Garmiston? C'est l'hôpital général de Garnison. Voilà, Garnison, l'hôpital militaire au général. Alors, précisez-nous si vous habitez Yaoundé, vous allez nous dire si c'est l'hôpital général ou l'hôpital militaire. Ici, on parle de l'hôpital militaire de Garnison. Bamemi et Yengakuna. Alors, d'urgence, quand il y a un accident, on prend d'abord les cas qui sont sérieux. Voilà. Et Yenga était parmi les cas qui étaient sérieux. Memi Yekuna dans l'hôpital. Alors, les médecins étaient obligés d'intervenir rapidement. Après l'intervention des médecins, après check-up, checking et consort, la verdict médical sort. La verdict révèle que voilà, il y avait une double fracture qui exigeait l'intervention chirurgicale rapidement. Donc, jeune fille Nabiso et Yenga azwa qui fracture na ba genou de bomo na wana ba genou double fracture na genou qui exigeait l'intervention chirurgicale rapidement. Yaya, les hôpitaux d'Afrique, ça c'est pour interpeller nos autorités, les autorités africaines, c'est ce que vous faites là. On le sait.
Quand un Africain n'a pas l'argent, il est chez lui. Quand il prend l'argent, quand il est nommé président, quand il est élu président, il fait tout ce qu'il fait. Au lieu de construire des hôpitaux chez vous en Afrique, au lieu de construire des hôpitaux modernisés en Afrique, vous préférez aller vous faire soigner à l'étranger. Vous prenez l'argent du gouvernement, vous prenez l'argent des contribuables, vous partez vous faire soigner à l'étranger. Vos enfants, votre famille à l'étranger. Et quand l'argent va finir, et quand vous mourrez par exemple, entre parenthèses, vous demandez qu'on vous enterre chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les hôpitaux qui sont en Occident, il n'y a pas moyen qu'on puisse les construire ici en Afrique? Alors, hélas, il y a une intervention. Les médecins déclarent ici, oui, c'est vrai qu'il y a une intervention, mais si l'intervention se passait à l'extérieur, où la médecine est un peu développée. Moi, je ne dirais pas que la médecine est développée. Je ne corrige pas celui qui a écrit ici, qui nous a envoyé ses notes ici, mais croyez-vous que la médecine occidentale est développée par rapport à la médecine africaine? Non. C'est problème de matériel, c'est problème de la volonté politique de nos autorités. Bah, hôpitaux, ils sont en Europe, en Amérique, en Asie et consomme, même en Afrique du Sud. Bah, comment on peut que ça m'appelle à Yaoundé, et que ça m'appelle à Congo, et que ça m'appelle à Ghana, et que ça m'appelle partout. Parce que la technologie est même. Au côté de l'hôpital, tous ces hôpitaux que vous voyez en Europe, au monde, banan basala rakuna ezali ming ba africain. Ba africain. Alors, c'est pour vous interpeller, nous, les autorités africaines. Please, revoyez un peu votre façon de diriger l'Afrique. La jeune demoiselle Eyenga a connu l'intervention chirurgicale. Basa lié opération à l'Ikoloana. Hélas, opération et Simba qui m'a la mouté. Je ne sais pas, par manque, il y a des matériaux, il y a médecine, il y a traitement, ou soit des opérations, tout quoi. Douleur ezalaki intensif ya gosakanate. Abanda ikoyoka douleur simple bon comment na image wana après toute intervention asayi le kola badi ko tambola mwanda mume il paraît basala ki yango bien te boyebi na genou awa ezalaka un peu très difficile pour reprendre la intervention et sengaka vraiment ba spécialiste même si ba spécialiste bazali et sengaka kaka vraiment batu oyo ma matériel est sophistiqué pour la console d'intervention. Alors, hélas que l'hôpital militaire il y a garnison ezalaki na yangote et pesi pasi. Boyebi ba tu ebele ba kufa ndengo wana. Azalaki kitoko ba sali opération wana bomoni wana ne bomona a wuti kutu ko se soulager aye ko zonga. Hélas, un jour après, la jolie demoiselle que vous voyez là Eyenga succombe à Koufi. Avant Koufa, à comment il collait la douleur. Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse succomber? Croyez-vous? Parce que opération chirurgicale et salamaki. Basalaki yango bien to ndengenini. Nous sommes les Africains, on peut exclure rien. On n'a rien à exclure. Est-ce que Asalaki sacrifié? Peut-être c'était prévu que Balia de Balingala. C'était prévu qu'elle puisse être sacrifiée peut-être au mois de décembre. À Kangame peut être dans Nzambe. On a réussi. Il y a qu'aujourd'hui le 1er janvier 2024. Elle a succombé. Et quand les médecins sont venus à Koufi, les médecins n'y croyaient pas. Non, intervention chirurgicale auto. Salaki et on n'a pas compris. Vous savez, nous Africains, on croit presque à tout. Naïbité. Comment allez-vous juger ça? Est-ce que, bon, c'est là qu'il y a opération Mabé, parce que les médecins déclaraient déjà, il fallait peut-être la transférer là où la médecine est dans ma casse, soit en Afrique du Sud, soit en Maroc, soit en Europe, soit en Amérique. Mais faute de moyens, la famille n'avait pas de moyens. Yangwana, elle a été obligée d'être opérée, Kakakuna na Douala. Mais elle n'a pas pu résister, elle a succombé. Question mark. Elle a succombé à cause de ses douleurs. Douleur parce que douleur ceux qui passent les qui makasi d'ailleurs on nous signifie que bakaya boye muta kufa na douleur ndengwana ese ya libosote dans l'hôpital garnison wana oyo ya Douala. Alors pour aller encore plus loin, yaya tolo bakayango chaque fois témoignage awa soki ndeko na yo dans l'hôpital, il faut toujours intercéder parce que niveau hôpital, l'hôpital que vous voyez là, c'est plein de trucs là. Makambo beleza ka hôpital wana. Surtout na minuit, bandeko abeta isolo awa na minuit commence balinga bayi mwana.
quand quelqu'un est à l'hôpital, il faut intercéder. Au comment na mutu mususu, yeba si ba soigner très bien, a commis très bien, mais na butu ba ko injecter maladie mususu kast na ye. Et surtout yaya, je vous préviens, ceux qui déjà au Kenak hôpital, soit au Boti, soit dans salle d'opération, médecin na yo traitant, à Ebisio, tu dois sortir aujourd'hui, il faut y sortir. Il faut au bima. Constatez non, en tout cas j'attends mon mari pour qu'il puisse venir me récupérer demain, ou ma famille, ou ma femme, ou demain. Non, parce qu'ils savent. Moi je connais une histoire. Il y avait une femme en Afrique du Sud, à la Johannesburg Hospital, Oyo, à Bota qui n'a césarienne. Tant à Bota, ça allait quelques temps à l'hôpital. D'abord, pour la Bota, c'est difficile. Tant à la Bota, na boti esili mais makile bande ko bimanga kaka makile bande ko bimanga bazongi singa na salle mais ça tel mais ça heureusement yaya mais ça qui au la moi chinois yaya si yango son hôpital il faut sambela na ba hôpital au pays développé garde malade dans la kanaiti au kotala yo moko soki muta bimi na hôpital kumisa kaka nzambe alobi webi ke ba tenga siko oxygène ba infirmier au basala kana ba nurse mama ko ala ki wana mama soko batenga nini yango yaya yango mona ka onde kola kana ko bota boti bien akufi est-ce que ba bomaka bango te abi bi ke nurse wana to mama wana infirmière soka simbinga atenga onde bataka oya respiratoire wana bataka respiration artificielle wana azoko finanga donc akanga pema omona ngala ko longola liboko na kolongola liboko mais soki médecin oya ngaya simbi omona simbinga très bien. Asalinga plus de 4 fois yaya na bota ki nanga bien et comme que niveau oh makile bani kobima e comme que oh bakatanga ba trompe oh okatanga ba trompe ndenge nini ba so luka esika makile bima ezo mona na te yaya kolo yesu ata yo moko sur l'hôpital il faut intercéder rapport hôpital wana ezalaka makambo ebele médecin nga traitanga nga peka ba prière tanga silisi médecin ngai Ayebisinga il faut bima lelo na benga mobali nanga mobali azaki na voyage ayebisinga te bima lobi comme ça na ya kozwa yo na fandi bo médecin kei to médecin kei aye kozonga na poka asala ba maladie mususu ba visite ne sa ba docteur ba dekaka wana bi oh mais yo saka awa ndenge nini il faut bima heureusement médecin on n'a pas qui étranger l'histoire que je vous raconte ça en Afrique du Sud dans l'hôpital moko général d'Afrique du Sud awa mais ça a essayé au moins d'être allé awa basi na yekuna obimi déjà basi ba libéré obima hôpital ça makambo soko tikali awa ba ko salo makambo mabe okomona ba infirmière ko beto tonga moko okufi pona balongola bloka kati et pesi ko banga la femme était obligée à kobima ala la tana ba kitabi kende ko fala tana ba kiti o libanda hôpital bima na kata salle awa yango abima pour te dire que ceux qui sont à l'hôpital et c'est la camarade belé est-ce que tango basala ki intervention ya jeune demoiselle o eyinga jour mana abimaki te Alexa qui joue moko makamla boutique ko sala ma tonengani est-ce que na famille na yepé il y a pas eu quelque chose oh ba sacrifice peut-être yé akufa ba Alexa qui va être Noël pour là-bas ba sala makamwa le 1er janvier et Pessi Mbinga. Elle n'est pas décédée le 1er janvier. À ça, la accident le 1er janvier, mais quelques temps, avec au coup, les 6 hier. Le 6 janvier de Eyenga à Tikibiso. Dans la histoire bouquet, il y a jeune demoiselle Eyenga. Tu bête lui yango pour la été ayo. Batunam kia, ceux qui ont compté pour résister, ce n'est pas par ta grâce, c'est plutôt Dieu qui t'aide. Mais il faut aussi intercéder ceux qui sont à l'hôpital. Est-ce qu'ils ont commis? C'est que bien. Voilà. Solo ya mibale tosika na kaka na Cameroun to komettre dans le solo sika ya Michel Ebou. Michel Ebou atali nani? Michel Ebou atali jeune entrepreneur, jeune femme oyo azana petite entreprise na ye ya ba produit ateka ka ba produit on n'a pas déterminé ba produit nini est ateka ka ba Movat ateka ka ba Caroline ateka ka ba nani on ne sait pas oui ba africain ba linga ka mingi ko pakola alors ateka ka ba produit mo éclaircissant ba produit auto ba ba chaka choko yemoko soki ko totali Michel Ebou bete na Instagram okomona yo bima okomona ndenge a osala ba promotion na ye de nature
ba photo ne bomo na wana ndo na Michel Ebou wana atala ki bongo te atala ki un peu moins clair mouké mais abakisi qu'est-ce qu'il a fait qu'abakisa il a évité les femmes africaines ça avait commencé par être au Congo à l'époque même congolais ba congolais ba ndeko monde en fait africain en général donc monde ça qui na brassé le Congo hein mutu nyonso allait devenir comme un blanc basali yo moposo indo momoindo mais yo zo ningaka ko ba pembe keba la pembe yango basi ya kala bana ko kanson dire soki ozali mutu mwindu mobala ko linga yote alors les femmes se faisaient belles et croyaient que être belle être belle elle croyait que éclaircir la peau pardon c'était pas comme ça alors et tikana biso ndengo wana okomona moi nyonso alinga ko bakaka pembe basi ya pembe original azali oya botama pembe là je sali famille wanga Nathalie wanga mitonga comprendre moi si ya pembe akotaka ngungite ye pembe naturel comme c'est que bege ndanga ndingo yena ndeko na Melanie ba pembe ya naturel. Alors nous profitons de l'occasion aussi pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Titina Luzitu. Titina Luzitu, oyo lelo ezali anniversaire na bali komona wana Titina Luzitu, Lia Mela Sakana. Ezali anniversaire na yo Titina Luzitu ekenda kandingo wana. Est-ce que komi voilà, yango tolobaki ngo dane bandeli kuna. Alors, tellement que ye batu masala kandingo wana, au moins na soki muta oteka ba produit oyo et comme ça rabatu choko et ko senga ye moko asa l'exemple. Alors, Michel Ebou Oyo, elle s'est injectée par produit Oyo et que la teinture naie et que comme ça est pembe. Vous vous rappelez encore, on a vu ça avec Michael Jackson. Michael Jackson, bah ça là qui moutou mouin, on a vu bien une histoire parce que ce que tu as déconné Michael Jackson, au tali papa na bango moutou mouindou. Mais on ne sait pas par quelles circonstances ou ayebi Michael a comme plus qu'un blanc. Bah injecteur, quoi injecté tout le monde a rendu ngoya d'ailleurs. To yebi que ko injecter ba mutu ba produit ako ba pembe ezalaka na yango mais ke ba salaka attention deko le femme ba ya basi ne croyez pas que pour être belle il faut qu'on la pembe ne croyez pas que pour les hommes vous suivent il faut nécessairement éclaircir votre peau non voilà ma kamia kala si ça existe je ne sais pas mais actuellement d'ailleurs les femmes noires sont de plus belles femmes du monde ils ont la couleur naturelle couleur d'origine je vais vous dire un secret. Souvent les gens au monde à mutu oyo à mon arabuta les grands à la télévision au monde papa fiston les grands à la télévision mais ça va teintir moko boy au monde jeune femme moko boy jeune femme les grands à la télévision mais ça va teintir moko boy tout le monde a une photo à poster mais ça rabino chaque fois ba vie au monde à Instagram ba photo et comme ça ni surtout et c'est la teinture normale actuellement yaya baba la ka moi c'est la photo pété au na la photo au tali photo eh moi je kitoko teinture kitoko ah ça là on a snap ce qui snap, ce qui n'est pas makamouana, oyo programme oyo ezali otuna appareil à photo et sokoli mutelongi sans tache moi ça me qui toko ezali tanga kotinde lo photo wana au moins que non au moi si pena azongala nzelu mona na kimona meso okolela okomona baluvamba no moko ezali wana okondimate yaya la technologie a évolué okosenga mona moi si photo tala on a parlé makambo ya crime non. Comment est-ce que le crime ya mai boy aussi produit mai wana moi ça tazaki mabe atazaki koko akokwa pakola on longa dessiner longi bien à décorer au moni a zongi jeune fille ouais ça démoné quitté au moni mutu bena zongi jeune fille tanga tiba poudre mai wana yo tango kolanda ndengo wana au moi si ya kitoko yeyo tango vérifier bena be kokodia nzombo est-ce que okomi. La jeune femme Oyo, Michel Ebou, est allée injecter Yemoko comme étant exemple. A injecté alors, pembe, bon, on est dans la photo, et comment qui excès. A éviter ma conséquence nango. Chose grave, il fallait qu'attaquer les pas expert, Yeka Bioka Yoka. A Yemoko, à s'injecter, et ça, les gens qui overdose. Donc, overdose, on ne sait pas, est compliqué, et policier na kati. Pour naie alongoli mélanine nyoso tu ya nzoto boyebi ke d'abord pour la besoin des arabes la mélanine n'est-ce pas pigment oyo ça la raquette enregistré surtout biso africain na moi ye elongoli pigment nyoso tu na mélanine nyoso longwe atikalika ndengwana incapable de se protéger contre les microbes, contre les mots, et ça dit que azo maladie akufa tala muta kufinéraire. Alors combien de bateaux oyo Michel Ebou
à induire na erreur surtout ba ko mona teinture na yo bazo mona teinture na ye ndenge mo osala teinture kitoko or na sima nango eza malamu te yaya tiaka produit na réserve et ça la batu musu ba tiaka bana produit mona bana tie produit à l'époque on a ko bana ta ciment ambi soka mbi ate do ye aparona ciment donc alingi ata poso ya mwindu te d'ailleurs to mona ngo awa acteur nigérien oyo ngana benga kaina ni Emeka ngana yebina koma Emeka film obanda ko la côté na circuit bana ko kambu ba imisa to bwena ba dossier tala zalaki mwindu tala degré ya pembe oyo akomi wana atumbi melanine na nyoso to wana pigment et baby pourquoi kasango plus tard bête on a cancer à peau ako umela te bête mabe ko ikoya tala makambu ya boy yaya ozo mona mona tundo photo a poster photo na snap a poster photo na Facebook na je ne sais pas moi na Instagram vidéo a sali yango na snap teinture wana ya teinture na été a tata moment na télé na télévision au moni papa fiston a to ngala na télévision bois noir moro mystique yaya ba projecteur ezali wana o esali ke ebi misabiso couleur wana yo to ngomona boy o tela na télévision na yo télévision eza ultra modèle ya mikolo yo téléphone eza iPhone so pe 13 so pe combien qui toque d'ailleurs ça dépend ya mutu so la caméra na yebo téléphone la caméra eza malamu te akomona okoba noir ça dépend image dépendra la téléphone na yo siko so la téléphone qui toque au moni moi si moi le na YouTube moi si moi la télévision azonga la mi teinture qui toque au kanisi loko la teinture na yango wana alors ndenge ba téléspectateur bayoka bango sonto mutaka bengi yaya teinture no kitoko opakolaka nini pesa na pour aparola ke loko te ezali ba lumière mtebeta ka ndengo wana esali ndenga za ndengo wana alors na kanisi wana Michel Ebou tellement ya bana le kapena ba Instagram et console ba mona teinture na ine talaka ndenga ngala photo njoka eza ba snap tanga ba ndenga bo mo teinture na eza boy ya ngona aparola ke loko vous voyez ma teinture telle qu'elle est c'est ça que j'emploie ceci. C'est ça mes produits. Il faut acheter mes produits consomment Batu Hollanda, Bazo Somba, Batu. Combien de Batu peut-être Michel Ebou a injecté? Tout le but est que produit a injecté nos choses à rababer. Batu bino bolinga kuma pembe. Et ça na ba professionnel, ba médecin qualifié oyo kei ba injecter Batu wana pona et soigner pona yo et longolo ba teinture. Chirurgie zanga kate za la kanango ya mais à quoi bon parce que son de basala ki yo pembe ça va basali yo mutu mundu pourquoi yo kolinga o ba injecter yo pour ko ba pembe nana ese que pour o la boga to la belle il faut ka ko ba pembe non pour na wana ezali pokitoko est-ce que yoki je me rappelle encore Mouninga mo baouta Mozambique hier azaki qui se salit en passant à la bonjour là où tu es dans Mozambique comme stage comme stage là voilà aya boya benga la festival visto est au rôle que hôpital boko on la chirurgie ya ba sein et comme mine nabi quoi oh non et si hôpital moko ba tchaka ba ki ba fungoli ba sein ba ju ba bill so bill ba tina carte ba sein sauf ba sein comme mine le bonabi ngala iba makambo ante ba luka na tuna répéter dernièrement awa to so na carte ba nouvelle là ba sikano muninga na ngwana kenda ba tchai ba sein comme mine le pena ba tia ba so ki ba bill so bloka paiement na carte ba tchaka na ebité. Et comment pour quel intérêt? Ce que le roi n'est pas sur une carte, au cosuka n'engeni se faire belle et ça m'a ramba chirurgie. Tout ça comme on appelle mutusa comment aider mukolo mais akay ba ça la chirurgie esthétique ba bongisa elongi ya cancer lobby ezali wapi est-ce que komi tala exemple yango Michel Ebou na Cameroun akufi pour na s'injecter produit oyo akoma très belle akoma pembe. To beti solo oyo pona konnuire te mais pona kopene yo kaka. Alors au nom de toute la famille la radio le Collet Télévision, au nom de toute l'équipe de la radio le Collet Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances d'abord à la famille de Eyenga depuis Douala, mais aussi à la famille de Michel Ebou na Cameroun Karakuna et Sika puis Bazui Likama. Voilà des histoires oyo to bomela kiyo pona mokolo ya lelo yango yaya partager li solo oyo soki ma solo oyo intéressé au thé, peut-être, et qu'on intéressé de Komoko Songolo et Sikamoko Pakala. Est-ce que commis? Voilà, allez, merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci à Papa José Kiala, Genesis Hotel.
Merci na Chris Laris Pelende, réalisateur à émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende, la fille à papa, on a bon la script. Merci na Mamari Naoumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure, ni virage, teinture normale. Est-ce que au commis? Voilà la femme à la compressor. Portez-vous bien, santé les faire à tous. Chap chap et tchara.